Ma mission TV, le miroir du monde. Toyamba yo pona ozo sensibiliser ba jeunes, ozo kolemba to koloba, ozo koloba mais après Jimmy Ngalasi obungi na média. Ali échec ya ndeko Joseph Kabila na candidat na Shadari. Dit encore une fois, jeunesse congolaise n'a ne ezui, n'a ne consommé Kabila. Oh, il n'est pas tard. Oh. Et cette école là, eza na bato bazo préparer, n'est-ce pas? Ba matière thématique oyo tokobana ko pesa oyo to pesa kapé déjà pour Congolais à comprendre que nous avons une richesse dans ces pays, c'est Joseph Kabila. Ah, to yebi que bato balingaka Congo kene liboso te ezande bato bantura katata mokonza mboka. Donc toujours mon appel est là au travers makambo mokonza mboka actuel Félix Antoine Tshisekedi azolinga sala azana maloba malamu azana ba projection pe bien, mais toujours mon que ce sont les mêmes personnes oyo balingaka kozala tout autour, non pas pour accompagner mais pour nako réduire, pour nako ça la barrière na réalisation ya ba projet ya ba konza mboka nyonso. Ma mission TV, le miroir du monde. Mbote Nabino Bandeko Balandi, émission ya population, Tolobaka ete Tokundola ezali parlement populaire, parlement Babola, parlement Bandeko Bazali na pasi bakota la Congo na musika, na pesi mbote na Bandeko nanga ba étudiant, na pesi mbote lisusu na ba médecin obako réclamer ba droit na bango, na pesi mbote na ba travailleur en fonction publique obako zelaka ete salaire na bango e mata toujours bako ebate ko zala ndenge nini Bandeko ebele obazali na pasi ba chèque ba romain ba chailleur ba obalinga émission en population Babola en général. Tout le monde était tous années 50. Tout le monde était diaspora, au bazar en direct partout dans le monde. Bobi était émission population yango e bandi. Na basangwa lelo bande koto komitu na lelo yo na otali jeunesse yambo kanabiso. Jeunesse c'est comment acclameur tout le monde ba été est-ce que lelo ko accompagner ba politique et belé pe ba accompagner ba politique ba se retrouver te bande ko balanti. To ko beta masolo parce que mboka zali biso culte oyo mokonza mboka Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo a organisé qui topé ba organiser qui na stade de martyr ezalaki pe na coïncidence y arrivé ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo oyo azali candidat topé azali mokambi ya moko ya lamuka bandeko bako kanisa ndeni to kobeta CTP na oyo etali actualité politique na ba domaine misusu pour na inviter na biso ya poko lelo to yambi mwana mboka Jimmy Ngalasi na pesi mbote mwana mboka Mbote ndeko Flavien. Mwana mboka Jimmy oza malili boye santé ça ne va pas que c'est ya. Non, na lobaka bien na kimia pour éviter bato basala kamam na kimia eza bato balongaka. Na kimia zalaka be kimia na kimia mwana mboka Jimmy Ngalasi esali ba mbula ebele kaka na etando ikeo na émission à population émission babola to yamba yo pona ozo sensibiliser ba jeunes ozo kolemba to koloba mais après Jimmy Ngalasi obungi na média. Non, omoni est-ce que vous avez dit échec ya ndeko Joseph Kabila na candidat na Shadari yango pe bino pe na yebi ko zaki jeune moko très makasi ozali ko lobengi surtout na bandeko ya PPRD na jeunesse wana zalaki o yazaki ko représenter valablement alors ils a kolemba échec bolembi na bino moto soko aye liboso ya télévision liboso ba caméra eza pour nous communiquer l'essentiel na marambo eza nécessaire pour na Congo pe pour na ba Congolais. Biso to ka na TVT pour na ko sepelisa bato batindaka ba susu na TV. Tango to ka na TV zala pour na ko éduquer masse. Pour na ko loba makambo esengeli pour na avancement ya Congo pe ya Congolais. Donc il est tout à fait normal que au monde na pamba na TVT pour na communicateur. Moi je suis pas un communicateur. Il y a parti Songolo, il y a parti Pakalate. Nous avons politico jeune, il y a Mbo Cannabis au Congo. L'obédience, il y a pouvoir, il y a Ndeko Kabila. Oui. Mais le monde est dans le cas où on a habité. Tout le monde a bandé quoi. Déjà le belé wana surtout bandé qu'on a vu sur la PPRD, j'imagine la PPRD. Mais si quoi yo tout le monde a comme on a eu président président. Tango il y a pouvoir à Ndeko Kabila. Je suis kabiliste Kino Lelo. Je reste demeure kabiliste. Kabila est une école. Le kabilisme est une école. Donc école c'est vrai que nous Congolais à consommer en bien
au regard à moi koko so mike mais tous en attend et bilé liboso na biso pour faire consommer na Congo pe na Congo na congolais le kabylisme. Ba réalisation ba jeune logo la yo ba jeune limbisanga penza parce que ba na biso est-ce que ça peut être ba jeune on va réfléchir le roi pembe na ngomba ya bino ya majorité na ngomba surtout ya ba kabiliste ya PPRD ndenge na mona ka surtout ba jeune leader ozomona ba beret rouge alors yo na mona ko penza na bango te ba na comprendre ezanini non ou bien on a mal accueilli na comportement na yo za na coin na yo moko to boza vision moko te bozo raisonner le moko te na linga ka penza ko sanga na linga ka pena ko sanga na esika ba idéal les atete esika bato bazo réfléchir Congo pe congolais kokota ngai esika bilenge ba réfléchir lo lenge nini ba kotondisa mabumu na bango to ba stratégie o bango ba chaka sur pied pona koluka kokoma quelque part on eza place kokota ngate ngana linga ko kende ko sangana bilenge bazo réfléchir pona devenir ya congolais pe ya Congo et non devenir ya libumu ya moi groupuscule bato et puis comment on a les sanga ba jeune ba posaka ba acte moko ezo réduire même personnalité ya jeunesse congolaise au comment on a na catégorie c'est-à-dire la jeunesse elle est plurielle au puis le rôle abiso tous à moi réservé to linga ko s'afficher te na makambo OK ba bino soki botumbi abiso be to tumba eza école na ngate na mona na biloko na te okotika la pe ko mona ngala makambo ezali ka parce que ezali na je redis encore une fois jeunesse congolaise n'a ne ezui n'a ne consommé Kabila te il n'est pas tard et cette école là eza na bato bazo préparer n'est-ce pas ba matière thématique oyo tokobana ko pesa o to pesa kapé déjà pour congolais à comprendre que nous avons une richesse dans ces pays, c'est Joseph Kabila. Bah ça aussi comme zolo ba o biki ba jeune bele ba ko landa pe bele ba ko ba o tala peut-être 18 ans il y a gestion il y a ndeko Kabila ba to ko tala ya kondo Désiré ya kondo Musée Laurent Désiré Kabila il y a un changement il y a sa dictature il y a Kondo Mobutu et puis comme jeune baba qui a toujours président jeune à 28 ans de Joseph Kabila a comme mabiso aussi c'est ngito kende espoir ba congolais bo mekota ikuna mais les lots 18 ans après ba comme ko regretter écoutez na œuvre humaine nyo sozala na ba erreur ebele tokoki ko reprocher na TVT o eloko tata mokonza mboka sali. Ce qui est vrai, bolamu to bonté à tata mokonza mboka ya liboso ya kala Joseph Kabila ezalaki beaucoup plus ko tika ba collaborateur baza proche na ye ba continuer ko ça ko s'ériger en barrière n'est-ce pas contre projet na yo ezalaki be projet moko malamu mais il n'est pas trop tard to yebi que bato balingaka Congo qui ne liboso te ezande bato bantura katata mokonza mboka yango tozomona pe lelo au travers makambo mokonza mboka actuel Félix Antoine Tshisekedi azolinga asala azana maloba malamu azana ba projection pe ya bien mais tozomona que ce sont les mêmes personnes oyo balingaka kozala tout autour non pas pour accompagner mais pour nako réduire pour nako ça la barrière na réalisation il y a ba projet il y a ba konzambo kanyoso to benga bon ba corbillard ce sont des personnes qui ne veulent pas que Congo to congolais a kende liboso au travers ba projection ya moto azo kamba mboka lelo yende moto ana vision lelo mais comment on a que tant beaucoup lo ba likambo ya 18 ans ya bilan ya Joseph Kabila kolobela bilan na sens négatif ezapi mabemingi parce que lelo j'ai comme l'impression que na nyonso ezolobama les gens ont l'impression qu'il y a qu'à réduire la réalisation ou tout que avec le président Joseph Kabila, rien n'a été fait. Ce qui n'est pas bon. Et ça m'a béming parce que ce qui est singli tout cité nommément la réalisation. Il y a Joseph Kabila pendant son règne, président mon côté à Salarango. Et ce n'est pas encore fini parce qu'il y a une école où ils allaient na katia na optique. Il y a qu'à continuer bah œuvre où Joseph Kabila a réalisé quitter et c'est cette école qu'on appelle le kabylisme incarné par des jeunes qui ont la probité morale, des jeunes qui sont conscients des actes opposés et non bah acte barbare, bah acte il y a flatterie, bah acte sans idéal. Alors, non. Position nos agents dans comme on est bah jeunes.
il y a Cash, Kotomboka, Babimi na balabala. Au monde il y a jeune, il y a FCC, il y a PPRD, il y a Tumbi Bureau PPRD, il y a Bureau PPRD, tout le monde est en Katanga, il y a pouvoir proche, il y a PPRD, il y a PPRD, il y a PPRD, Babimi na balabala. Jeune peu, alors tout le monde a deux jeunes, mais qui m'écoute entre les jeunes, il y a tant que leader à jeune, kabiliste. Écoutez, au Moni, il y a le terme leadership, il faut qu'on comprenne en gros vraiment bien. Au Moni, Moto Azo incarné moi ba valeur et belé, et puis Moto Azo capable de fédérer bilingue, ou ba posaka ba tel acte, et ça Moto ba tchaka likolo pour na kokamba bilingue nyonso, ce qui n'est pas le cas. Au Moni, na famille politique na biso mingi komona jeune ozo ko se retrouver mokambi eza ba choix ya bato biso tolinga kozala ba choix bato te yango tolinga kozala non apparent pour qualité to ba compétence o toza nango et ressortir na ngonga o ya biso ekobeta mais ba jeune ba la mingi na sima ba vie eza bato ba lukaka koko mesika mais bazo renfermer ba critère wana te critérium ya kozala mokambi ezate aza incapable ya koluka ko pesa côté ya bandeko pona ko lakisa ete qu'il y a des choses qui ne sont pas importantes ya ko sala il y a une façon elenge esengeli à se comporter il y a une façon elenge esengeli azala donc ba réaction yango zo mona que makambo kolobelanga ko mendeko ngala seku pona nini awa to mona kaote c'est parce que biso classe école ya biso eza école ya bozo bate Joseph Kabila a kozala be fier ya elenge oyo ayebi ko se tenir elenge oyo ayebi eloko alingi et puis elenge oyo azana respect ya Congo pe andeko na congolais toza ba ennemi te Cash na FCC c'est une coalition et ça et le moment ko peut se sengo entre bilenge mais ba comportement ya ba pro kingandi ko la kisa makambo no subo komona na télévision to ko vivre ba tumbi awa et puis ce n'est pas du nouveau to kango petro PPRD tourner tumbi awa IDP c'est tumbi awa mais à la fin c'est quoi même Yambalo pose ali jeune à PPRD leader et tout mais le Yambalo tout les jeunes kabiliste plutôt je voudrais préciser voilà jeune kabiliste to constater que cette fois-ci PPRD encaissé parce que manako kasakeno ko monte kopela mais to moni ndiye ba jeune matien assez non mais il y a toute une étude autour de ça na kati pona ko luka lo lenge nini to ko sauver parti présidentiel na yotali bilenge to moni que non Cash FCC il est important quand je parle du parti présidentiel je parle du PPRD parce que je suis de la famille du FCC. C'est-à-dire que comportement na bango et cause à na comportement ba jeune UDPS. Nous comprenons que l'UDPS est oumeli plus de 3 décennies en opposition. Bilenge na bango changement le mois passé. Voilà, c'est un peu difficile. Justement, il faut elenge moko. Basé belé na bilenge mo belé Jacques Chabani ndeko Mutombo Sylvain. Baza mo belé o ba ko baza capable ya ko lukane ni ko changer mentalité na bango. C'est pas facile du jour au lendemain et Kende, mais avec le temps je pense qu'il est important de comprendre que baza sous opposant et baza sous opposition et baza na pouvoir et que bana bilan dans 5 ans oui ba lukalo lenge nini ba ko présenter bilan mais c'est pas président de la biso ou actuel la famille politique na bango ba accompagner na quinquennat na ye et on lui place à luka ko sala o ba ko sala ça fait alors, c'est une à passant maître je rappelle que aux avocats en passant dans la bande passante Télé 50 Jean-Marie Kassamba a quitté c'est une parenthèse que na Fongola tu étais aussi l'un ou pas avocat na dossier à Télé 50 alors a quitté Jean-Marie bon on ne comprend rien fait Tito Bisengo Tony bon est-ce que tu peux ça moi idée tu peux mécaniser par rapport à quittement Jean-Marie ce qui ça les maribongo solo tu peux aller ka ba rumeur ndeko Flavien on a lu kayemo Kasamba po aloba mais na ozo été nazali commentateur té ya ba décision ya ba juridiction de droit commun
nalingaka penza mingi kosala moté et puis éthique en tant qu'avocat naza moto na moyembi ya ba décision te. Mais poser question moko très important en qualité na biso tozali nazali avocat ya monsieur Kasamba et puis il y a Société Congo 24 50 na kati décision bomoni na baitando na bino et ezali décision oyo ezwami na oyo to moni pe moi mingi bengi procès ya bosolo nazotanga mingi na ba réseaux sociaux procès de vérité. Mais effectivement le tribunal a rendu son verdict et la vérité eza na kati o alingi ko yeba to kotala ni na kati mais oyo lobby je pense que monsieur Jean-Marie a été acquitté et puis la suite est connue par rapport à action téméraire et vexatoire oyo basitan ba mema ki yango moni soki okumbi moto liboso ya tribunal to ya parquet et sengeli kozala préparé kozala prêt à tous les niveaux kozala ba élément de preuve oyo kosala ete action na yo ezala action moko crédible bakendaka liboso ya jusité tango oza na yo na ba preuve moko te eza likambo ya les corbeaux et les renards te oya ko OK na ba récit liboso ya ba juge non tango zo kende na liboso ba juge sengeli ozala na makambo makomi droit na biso za ba droit écrit il faut qu'on mema ba preuve ya solo en lieu et place à kokende ko raconter makambo bolokoti na nzela ba journaliste ba buki ba lobby boy ba publier les saluts individuels. Bon, c'est ce que j'ai vécu dans ba tuninga na tribunal mais maître toujours reproché ba client na yo po à lobby que a publié que le salut est individuel. Na kamwe lelo na Congo une disposition de la Bible est commis infraction. Donc c'est tout à fait normal que tribunal est prononcé dans le sens où bomoniwana et un jugement prononcé dans les délais. Donc il appartient na bandeko baba citant bakende ko ça l'appel c'est ils appellent conseil l'appel parce que mais ceux qui sont satisfaits bakende l'appel mais ko bangeza te ndeko Jean-Marie Kasamba ko bangeza te côté na ceux bandeko bakende appel et ke baloka parce que tout le monde a bantomelo au gagner jugement bakende appel au gagner la cassation pe l'équipe monsieur Jean-Marie Kasamba a toujours été disponible, a toujours été disponible, justiciable, il a toujours été disponible pour répondre à la justice en Bouranabiso. Beaucoup de monde na ba publication to biso ba na ba publication ba kangabiso ba photo ba sala boy tout ça makele le nom moto azali na bosolo ezabe moto avanda na kimia so moni sika agitation za mo ebele faut comprendre les côtés kuna et lokoni ezana kati donc ceux qui bazali lésés et ben ba kende qu'on ça l'appel et c'est du bon droit et c'est leur droit d'ailleurs il y a aucun qu'on ça l'appel mais nous allons tout le monde la bande pensante wana et sengeli basitan va foutre $10,000 yani dans le jugement wana ils a rendu $10,000 par chacun jugement ils a rendu conformément il y a ba élément oyo et parti kingandi pe parti kingandi et présentaki na kosamba ndenge to moni balobi que ça jugement par défaut des hommes na bazo publié que ça jugement par défaut ndeko Flavien Kukumbanga na makambo mingi wana te mais na ela kinde yango te moni ke balobi de kambo jugement par défaut mais jugement par défaut il aksi nini audience à liboso partie citante et sollicita qui remise c'est-à-dire ba poussa moi mikolo parce que bazalaki ko se préparer ko apporter ba preuve ko tikalaki be plaidoirie boyete mais bolakisi que bozana intérêt mon côté na likambo ko sala bolakisi que entre guillemets bozalaki prêter ya kokumba ndeko Kasamba ndeko Tomba pe ndeko Alain na liboso ya bazuzi et bazuzi ba monique na ba pièce o binu boko déposer ba monique bon et loko moko te ko lakisa ke ndeko Kasamba to ndeko Mike to ndeko Alain ba sali o binu bolobi to décider librement
quitter bango, le tribunal est souverain, motomoko intimidé bango azate, c'est comme ça que je dis bango pe ceux qui va se sentir lésés, ils ali kamba qui ennemi te ko finga na te bakende to ba mona ba avocat na bango bazali mieux placé pour nous relaxer bango nzela nini bato bazalaka lésé bazwaka. Merci beaucoup. Yaki parenthèse alors tout ce qui ça na motuna pe la population parce que na annonce qui yango culte d'action de grâce oyo mokonza mboka Antoine Félix Tshisekedi a organisé qui topé commission mobimba ba organisé qui na stade des martyrs le sambo wana ndengele kaki yo zali pe jeune ozali congolais na banzi to landa ki yango na musika okoki kopesa dikanisini. Non, je pense que l'ikanisi a co-organisé un culte d'action de grâce eza mabete et puis eza qui culte kaka ya classe politique mon côté to coloration politique mon côté contrairement à ce que j'ai vu. Au moni soki boling ko organiser ba bloko le bloko wana sengeli ko benga ba congolais pe nyonso toute tendance confondue cause un parti pris kaka mon côté pour nous organiser le koana. Ce que je retiens c'est beaucoup plus la prière ya tata mokonzi ya mboka et on a retenir yango wana. Le reste là ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir. Tata Mokonza Mboka lakisi na peuple congolais kasali chrétien. Ça c'est une bonne chose et je suis très content de cela. Nous sommes un État laïque. La façon, même la forme, pour nous organiser le Koran ezaki penza mabe mingi parce que moni na makambo ya bonzambe soki bolingi ko organiser loko sengeli boluka bato yo nzamba sola na bango bana vision ya loko wana. OK? J'ai constaté qu'il y avait beaucoup de choses dans le bina entrée il y a émission nabiso que culte on ezaki loko moko bato ba ko loba tata nzambe merci loko longoli congolais soni. J'ai pas compris ce que ça veut dire. Kolongola congolais soni. Oui, nous sommes contents que Lelo président Moussou Akoti, c'est d'ailleurs ce jour-là le 24 janvier. Je pense que écoutez, c'est comme ça qu'il faut. C'est comme ça que la maturité dans les chefs Yabasal Nanzam est important. Ce qui est Basal Nanzam qui boudi boye, Boromona Oyo, bas scandale automona Gewana. Namaloba Tata Mokonzamboka Lobaki. Nava Oyo basali automona Gewana, Oyo peut te éviter. Boromona que bato musu ba kanisa lokola Tata Mokonzamboka Kabila Longwe, azalaki na habitude ya confédérer ba grand ebele. Bon, biso ba pasteur non nzamba sali ngolute, to profiter peut to banda to meka kon lakisa tala. Kokola na kati ya bonzambe eza très important. Sinon bokomona spectacle ya mabeu bomona kiwana. Oyo ngana retenir izali lo sambo pour Tata Mokonza Mboka. C'est vrai que sengela ki pe abakisa ke azo dédié mboka na nzambe wa keli mokilipo. Nous sommes un état laïque. So moni déjà kimbangisa ali wana catholique azali ko la Tata Mokonza Mboka la catholique chrétien le sako na Tata Mokonza Mboka et sengeli pe Tata Mokonza Mboka comprendre ka yepo na ko kabolate. Ayepo na kosangisa aluka bato yo basala nzambe bana bwanya bato bana maturité ya kofédérer tout le monde qui basala nzambe mingi omoni ba poke ba pasteur leki moi pasteur on rappelle pour aller na descendance ya famille en Galasi pasteur en Galasi mais oyebi ba pasteur moi belé o ba leki wana ba komaki lokola bato yo ba komisaki Mokonza Mboka lokola bango bien privé na bango omona ni ba bande ko sola na baitando ike pasteur a commissaire le roi Cop le roi Shida pemena Mokonza Mboka. C'est comme ça que Mokonza Mboka Joseph Kabila moto zaki na souci atata ba le roi ba amike. C'est comme ça que Mokonza Mboka Joseph Kabila ozaki na souci, il y a plus de 80 millions d'habitants. À l'obité le sambo malamu ezali ko sala oyo nzamba lingi pe au Congolais lingi. Merci. Prière à nation, la prière d'unité, prière à solo à dédicace à Mboka. Ezalaki be le 24 janvier. Tout le monde na ba musulman. Au moni passation pacifique. Au moni mokola passation pacifique. Ko confondre makambo. Tu na comprendre passation pacifique. Mokola passation pacifique. Ezalaki mokolo bato ba ko prophétiser. Bato ba ko solo ba makamalamu. Bato ba ko lela. Bato ba ko mona ke
Joseph Kabila, l'apôtre du Congo. Joseph Kabila, messager de paix. Moto atali ni à gauche ni à droite. Pendant que bateau bazaki na eba koloba, Oumela, 100 ans, 1000 ans, alobité, bino boba talokuta, boba toboko lwakanyaka. Ngana na souci, il y a 80 millions, il y a peuple congolais. C'est la prière que Joseph Kabila a donnée à Nzambe Likolo. Nzambe. Mais na lobi na yo mokolo wana ngana moni bateau. Oba koloba non. Ce monsieur mérite ce que Seigneur qui moto kendelo là, mais un monsieur kendaki mokolo wana. Parce que le peuple congolais ne s'attendait pas. Le peuple congolais ne s'attendait pas. Moto rekozana mabe kasi mokolo wana Alexei Binoke aza pacificateur. Coup de chapeau à monsieur le président de la République, sénateur avec Joseph Kabila, ou à la Kisibiso, le Sambo Yabosolo, a perçu pouvoir, voilà, a fédéré, Nabato Bafinga Yekala. Alexis Bango qui était. Congo n'a pas ça, Congo n'a pas ça, il y a unité. Et Mokolo, le 24 janvier, dans Mokolo, le peuple congolais, Sénéli, a commémoraka parce que na ba mentalité à bateau ba vendre 30 ans à pouvoir makambo parce que on va passer à babaki mokolango nzambe alongola ki bango soni voilà tout comme la soka voilà nzambe 24 nzambe a passer à peuple nzambe alongola biso soni lokola ndeko kabila ke non na lingi ndeko Flavien to communiquer makambo ezali utile peu important c'est ce que je dis nzambe a répondre au peuple congolais au alimé comme on a état de droit. Si ce peuple congolais a dit que Kabila Kenetote a limité que respect à jeu démocratique au Sali, au Tikeli Moninga pe à Sala. Merci beaucoup Bandeko Balandi Bobi que vous allez émission à population tout na rabetuna nyos. Pour Bandeko non Bandeko attaquer Tendeko Flavien Azali journaliste à Mototen na Makango. Azali ni journaliste Ndeko Félix Tshisekedi ni à Martin Fayulu ni Ndeko Kabila ni Ndeko Azali mwana musala population tout na rabetuna nyos population za kanango yango bomona tuni mwana mboka ngala sipo ete aya no la pe na bokebi aya no la malamu oyebomba na motema na akundola mwana mboka ezaki sengo mingi ya koyamba okundola pe ozali na motema na yo osali exercice na ba question nyonso ata ba question dérangeaka et puis au kanda bandi ke mais tout na question bato bazali nango ko kanisa ke Joseph Kabila nyonso sala les a réduit à zéro mikolezo ya to koba na ko répondre pour na ko laksa bato le Joseph Kabila ezali nini asala nini et puis tina nini sengeli lelo na Congo tongo boko samba na suka na tuna msosi kala tuna yango mena tuna mikolo ko ya mena tuna ngene bande kwa cash awa parce que déjà l'observatoire réseau ba radio était de Joseph Kabila na 5 mois na janvier timé à des dépassement il y a caisse à l'état à sala 34% ba bin de conflit c'est que dit hier ba meki ko mesurer à sala 38% à déborder ko de Joseph Kabila donc ils ont pas besoin de la télévision on a la radio tout ça bato ba ko la oh ndeko Kabila ko tumalamu ko le de conflit c'est que dit ngaite beaucoup la nango na ba radio na ba télévision to ba ki te sengeli peut comprendre est-ce qu'il y a solo to ko regretter ndeko Kabila lobby to peut quand ozali na to peut akina noter bon voilà ils ont toute la population na micro ko ya to ko répondre na mituna na pena ko ya mabe bande ko mususu pour ba répondre na mituna na poko la mabota na bino to kuta lobby na masola sika. Ma mission TV, le miroir du monde.